et Tom Souyazwa qui chance wana ya koyemba disque monde yo kay avanga mais ko lobaki ko ngabna nazana 100 omoni 100 au patron na ngazana ya ko respecter mutu c'est bien mais ya ko banga mutu na ebi nazana notion na ti ya ko banga bati nazana moto na timba ko ya ndeni ti le automata avion ya ba délégation ba 40 55 personnes ti le lo mutu ko inde. Bonjour, bana poto, bana monde entier, balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium nde solution. Soki bino boza makambo biso na Congo Millennium solution. Na profiter opesa bambote na ngai epa ya mon boss balobi Ricky Dibenzi, motema ya mama Jolie Dibenzi, babi mama Nguli. Kande ezalaka lelo pe to kiti epa ya moto na tembe. Epa ya président Wata balobi tout ça pendant la répétition. Nazanga mon côté émission nanga, nazana be invité nanga, nazo profiter na pesa bango mbote pour comprendre que niveau tout ça ali. Bonjour. Bonjour Nata Chibuta, mal à l'aise. Yoka Nata Chibuta mal à l'aise, donc il faut comprendre d'un mutu nanga pena ya kala. Ah ouais. Depuis l'époque coloniale. Dans l'îlot, naza un plaisir que naebi artiste mais l'îlot tout ça nous sur émission. Donc plaisir nanga et courage hein? Courage. Merci. Nous avons pas mbolo abaxilo ozo kanisa plus que lelo donc voilà. Ouais, namoni que Cédric Mbung azaye mon côté hein. Cédric Mbung pena ngala benge mingi zonki po kombo nga pena yebeli yangwana. Omoni na histoire ya apôtre Paul. Donc yo ebingande Saoul. Lelo na roma apôtre Paul zonkion eza au conjugué na GT il y avait problème mais batuto baebanga zonkio lelo na Cédric Mbongo donc ndenaki Saoul avant na ndeko sama be zonkio ba lors bataille basse lelo na roma na la team totori na patron na ngai qui héritier watana be lelo et azongi sanga na komba ma mari ne ya héritier absenga yoko za zonkio te yo fozara Cédric posa na lumière makasi donc voilà lelo na zasko apôtre Paul na sala mambo kitoko. Ah oui, merci. Mbungu ya ba Cédric bino mo boyoki ndenga lobi namoni paza ye moroté papa bonsoir bonjour. Ouais, bonsoir bonjour mal à l'aise. Namoni pena linda na donc namoni yonde pena mukangi masolo. Padashi. Mukangi masolo hein. Les messages hein. Les messages. Faut comprendre les messages donc tozo kende kaka na émission na biso ndenge ezalaka. Cédric Mbungu ko betela biso moi na carrière na yo uta wapi yo banda ndenge ni poko malelo et pas ya moto na tembe président Wata. Bon pour nous bref et parcours na ngai na bandi na église ndezalaka na chorale Corevel na église à mission parce que ngana muyombe to koli na vie ya chorale donc maman na ngata choriste ti lelo ko grand-mère na ngai ba petite sœur na nga ba petit frère na nga ti lelo biso tout liboto mbato yemba c'est bino ko yembe ça famille. Oui ba oncle na nga ba sa musique ba grand frère na ngai et bango siko bagi na vision na bango nga pe na vision na nga na développer siko ndule ko mena ke non oza na voix pour na voix ndo kendele ngo poto donc na banda na chorale Corevel et certain temps na e kokuta na ba master na mo banda obeta ba musique ndeto ba profane et on a approché bango et ça y est na ticket musique na ndo salavant na bandi musique profane na beti na quartier moké après venanga wanshing o aformanga apesanga na idée ya ndule ndeni na kofanda kaso guitare zo beta na yemba poza instrumentiste ay mi manga na groupe Mola Geneva ya Pacha Miliki na profiter na pesa mbote Pacha ya to la standard venanga yo ebi au mona déjà vision à petit na yo au prophétisera avant donc lelo yango zo salama venanga fanda na Suisse Pacha ya to la na pesa mbote na bet na la Geneva na saki ba 5 ans. La Genève en a été wenge Tonia bah 2003 2004 comme ça bah 2004 2005 comme ça et après né rozon a parlé to sanga na Gidol bah to abi Gidol le dans la BCBG par président Jibem Piana Salvatore donc to sanga na zo musique to be do African Star et après né rokende les samouraï na samouraï na sali ba 4 ans si je me trompe pas non na sali 7 ans na samouraï et samouraï
ndene la team Wata malgré la facilité na team Wata parce que les orchestres au Congo mobimba ba chanteur tout bandé au visage que fois beta rap meneri tu vois que on a monté na tembe et ceux qui a promettre les kambumo na TV alinga pas réalisé donc tant azwa qui peut idée à longa ça l'orchestre batu pe ba ina vision au monde mam o ya sala donc mutu tout musicien tout na Congo il a besoin ya ko approcher orchestre au team Wata et Zaï facilité mais les longs en Aza Léon a chanteur c'est son cœur donc voilà retirade à premier disque deuxième disque en toujours kende place na l'autre salle sous bar likolo place mon qui les comprendre qui est Cédric. Ah voilà babi toujours le bateau toujours embaté bozo comprendre ka babi c'est bolandi boyambi ba musicien faut moi kungeza la ben zo moi ni to kaka moi lo mo boy ça la moi bien. Bravo. En tout cas, Flair Penza, Mbungu Pena la kisi ke ye Pena, c'est dit Mbungu. Al Pacino. Peut-être na Betty Oyo Banka Bazongi na sera ba Chic Choc. Chic Choc Loyenge na profiter na pesa président na Ngadia Ngadio si Bambo Tebele. Donc na moni Pena na commissariat ya vie na Al Pacino. Mais na Betty on pour na moni payout. Bon comprendre car donc moi na Chic Choc Penza. Na pesa mère Debs. Maman Boti Trocadero, mère n'a pas parlé qui te retrouve. Ouais, mère de Trocadero, Walobi, et comme Pena, Cédric Mbungu Walobi, Maman Boti donc Mbungu Pena, Cédric. Chaque fois, on a eu un ma banga. Cédric Mbungu, toujours continuer l'émission Nabiso. Vocal New Sala pour les loba, président Wata a confirmé na Kacha mouvement. Bon, avant, et au départ, ils ont interprété dans nous pour. Patron en héritier dans la maison mère plus il y a batali comme bando emba mais biso ba deuxième c'est ça que oponi nze momo ya wenge et ont interprété en so sali musa no bien ba momba moko pas d'acheter de world approvisionner Ah oui, bien vous comprendre que Mbungu Babi fandi sera indo satan a betsango parler gangi na courage na ina ya transmettre réponse aux fanatiques façon c'est là on a gangi bolingo ya papa Ritiana na Cédric Mbungu bino bozong saka ou ton a PC Koti
na somba patron banda jour wana ti lelo na ah oui yango babi balobi botika ngana lela Cédric Mbungu babi Cédric Mbungu question monsieur ezali balobi tango ba vie na ba Olivada vie na obia c'est pe massa na po to yeba nit babi Olivada nani Olivier Abisso a chanté à la team. Oh, ouais, c'est mon ami Olivier Mastananga. Mastano Olivier, tango ayaki penza. Ngaka sisko tangi vient Abisso Olivier, ou basiste ya OK Jazz. Olivier tango bayaki penza, babi ba kere pa bosala rapé munde tika voix moko. Au moins que Olivier aza ndeti moi abima liboso ozo bangilo te. Bon, au moni mundo azana eloko nzambe atala sima na été atala liboso na été. Et soki nani pouvoir moko boyeso ya ndeni sauf que nayebi na mokili chaque chose à son temps et tom su yazwaki chance wana ya koyemba disque monde yoka ye avanga mais kolobaki kobanda liboso c'est trop dire pour ntango ye aye na maison mais azoyemba namoni ya ngai na yo ekoti baito peringa déjà nga mpe na baorchestre oyo eleka na batv. Donc, il n'y a pas de leader pas solo. Adolphe déjà, à l'époque, il y a un pacha à Tour, il y a pacha en Suisse, il y a pacha à Genève. Donc, déjà, il y a un orchestre Oyo, il y a une chance de album et régner une chance. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut que bang sur une po, on a un 100, au moins 100 au patron. Il y a qu'on respecter mon tout, c'est bien, mais il y a qu'on bang à mon tout. Naebi nazana notion na tia robanga bati nazana po ezala na mpe mona bazo répéter boye balobi nzembo ko bino bosala ravoir moko nzembo yo yemba te ya yemba au monyon eza problème te la team moi tes équipes quand on parle de team c'est déjà une équipe donc na koza ka te ngam na yemba ka nyonso ka nganyo pour preuve lelo générique boaka mima sana ambulance apesi mamu na 5e vitesse mais ba Bercy pe baza ba plata pe bazali ba ira bongo le baza lo les équipes za mambo jalousie te so ba longo linga ke koyemba te na nzembo wana ezo déranger nga te elinko lo bateke ya sala ngo plus bien que nga ezo déranger nga te patron zo mona kitam suna couleur nzembo fo ezala voir Olivier tout ko bon nzembo msubi bazwa Olivier bakiti ba mati tom su miyembe oyo za makambo balobi yo penda yo ndetika okanga wata pe na moi mwelo mo surtout bino bana makala bozaka na moi biloko na bino zombi atikela bino to ana iloko te iloko te eza yebana nugu ya patron na yo omoni so comprendre déjà patron na yo elo alingaka et ye pas ozongisa eloko a rendre yo kara service wana sincère donc déjà nga na comprena nini oyo toto alingana o alingaka te nazala ponctuel na mamnanga boulot nasalaka effort na yemba na bina nazala toujours présent na makambo tour oyo eza orchestre donc déjà ntango amona nga naza apte na makambo na ye pourquoi oluka kotianga mosika ya makambo voilà balobi pourquoi akoluka te musika abi Cédric Mbungu nde makambo ya opesa ka makambo bobo la coco Landry roi Landry bela de Londres na loba boye lo mo boye ka bima isus balobi ke bino pe bo le 18 le 14 be le 18 octobre au fallait bobeta Zénith mais bibi fait na bino pe wera ati bino pe le 18 be le 14 be fallait bobeta Zénith mais ba Monique wera pe Olympia, ok, Olympia. Fallait vous bêter, mais on est déjà annulé. Donc, babi, quelque part, on est kaka mutuna timba koya ki, pour we rapper, y perso bêta, Zénith, Olympia. Mutuna timba koya ndeni ti le automata avion. Il y a une délégation de 40, 55 personnes. Si le muta koya inde, koya muta rano inde na vie. Koya muta zaki badbanaki album na ba succès, le lo ba mo kitane inutile leur pesa ba. C'est inutile de gagner mambo batu. Biso za première disque. Na première disque tu voyager combien de fois actualité ya ba orchestre to ya ba musicien na Congo ceux qui faut ba lobela lelo na Congo yo za na Congo. Oza od mutu nanga lelo te. Oza mutu na na mabele tout le monde en attend sous par hasard lelo tout le monde ani à travers émission. Mais oyebi place aux arali solo et orchestre ozo beta na Congo. Ouais sans polémique. Sans polémique. Kenda Luanda.
Atlantico. Ça, l'Atlantico. Si, bouti Côte d'Ivoire, balobi bouti Côte d'Ivoire, mais n'était qu'à bosali piaka, bogina no mena badiamba kuna. Déjà, patron en Gaza, fumerte. La team, moi, t'as sauté, t'as au monde à Badbarana, Balos, par monde à Bakouf. Hein? Et à orchestre, moi, Badbafimara, Bafimère de chanvre belé, Beta, Bende, Bapakion de Sony, Koye, Mamalungate, Moussa, les eaux avancées, non. Bon, côté. Ah, oui, discipline, il y a boulot. Discipline ya Vitalara, ambassadeur suprême de la jeunesse. Si on a un exemple ni nous en a quartier nanga ton a kenda babinga mission héritier ngana mission moya ba kwiti banini mais balobi pe biloko a proposer baninga ne ba uteki maison mais ke ba mituka banini comme c'est une base une bango pe ngo tindi ti lo tengi mutu ambulance proposer nani ba massa no no tengi ba uti maison et wana eza ba les on dit héritier soit on a besoin ya ko fuir frère mokelo ko da peut-être savoir faire na et loro mo ko sala malamu ndinga na mériter mam na approvisionner ngana zwa par na ngata msuna leka na ba TV na tilo makelele tout comme ako promettre ako lo ba payer lo ambulance na ki 5e vitesse